Anisi likambo kote libiso likama otozana kati nango esengi penza ke congolais nyonso na epa nyonso congolais azali ayeba d'abord que esengeli mutu na mutu a respecter moninga esengeli que la vie humaine ezala préservée soki tobandi makambo ya Tramontina ndenge na moni yango na ba video ngana lingina loba boyoka ngai mutu akosi bino ke bozwa ba machette bobanda contrôler ba voiture na Kinshasa bobanda contrôler ba faciès ya bato mutu akosi bino aza ennemi ya Congo boye ba libela ke mutu ya bisa kibino ke bozwa ba Tramontina yepe aza na complicité na sengi bino pardon botika koloba makambo ezanga tina na ba réseaux sociaux ba vidéo ya ba violence botika ngo ekola biso kaka nde violence soki moto abimeli moninga na Tramontina tozana ba konzo ba ko pikisa ngo te aiza pasi na motema penza ngana kanisi na moment ya agression à Rwanda. Ceux qui, par exemple, balingi va exprimer colère na bango. Ba ko sala ngo mais ezala pacifique. Ba ko sala marche pacifique. Ba finga mutute. Ba nyoko la mutute. Makambo ko zo ba Tramontina ezala te. Ba ko senga ke mabele abakoko na biso ezala respecter na mutu nyonso. Mais baba na makambo ko finga batu ko nyoko la baninga ko zo ba Tramontina. Wana bo bazotala ba vidéo bazokanisa ke donc vraiment ba congolais mayele zakate po wana eza je ya ba ennemi na biso pardon botika makambo wana soki mutu asengi clean 1 million abatu bakota na balabala pona ko lakisa mokili mobimba ke en tout cas toko ndimela te mutu aya kozwa mabele na biso mokili ekoyoka. Nana kanisi ba leader d'opinion boye bisabato baza na kati ya ba parti politique na bino na kati ya ba église na kati ya ba association na bino boye bisabango ke tozana ba soda batika ba soda bakende na bitumba bosambela bango botindela bango biloko akolia bo soutenir ata na ba famille na bango soki bazui ba nouvelle ke ba famille na bango bazana kan kokolo bazana kan chachi bozoela bango biloko akolia bozo soutenir bango ngana kanisi bango na front ba koyeba ke ata toza na front mais tomoni ke ba citoyen bazo kipe ba famille na biso mais ko banda ba barrière wana ezanga tina ngana kanisi il faut que leader politique nyonso leader d'opinion nyonso atelemela likambo yango ayebisa bango ke wana il faut esila peto sengi pe gouvernement na biso efungola miso éducation esengeli salama bino pe ba journaliste bo salisa biso makambo wana ba émotion pamba toko longa bitumba na ba émotion te il faut tozala réaliste ba mboka nyonso eza pembeni na biso likambo moko bazowela bazwa kaka ba morceau ya mboka na biso po Nzambe apambola biso biloko nyonso balukaka na mokili mobimba o etali ba minere tozanango mutu na mutu azowela yepe azwa ya yendambo donc soki biso to bondi te poke mboko etikala liboke moko totikala lisanga moko ngana nisi situation na biso kozala mabe penza. Merci. Demander aux partis politiques dont les membres portent des tenues, portent n'importe quel insigne, mais qui ressemble à la tenue des policiers ou des militaires,
d'interdire cela à leurs combattants. Plus question à partir de ce soir. Et tous les commissaires provinciaux sont en train de me suivre. Tous les responsables de l'ANER sont en train de me suivre. À partir de ce soir, vous voyez, je commence par moi-même, vous voyez un membre de l'UDPS avec une tenue qui ressemble à celle de l'armée. Vous l'arrêtez, vous l'amenez au cachot, vous le mettez à la disposition de ceux qui sont appelés à pouvoir les juger. Tunapana 48 heures. Tunapana 48 heures. Sina Rwanda tupigane tuone wanaume kama nani. Basi wetu wasikuwa wajiogeu bakue kufe. Tunaisha kufika kumwisho, tunakufa sana. Tuko na mabibi, tuko na watoto, tuko na mafamilia. Hii nchi ni yetu. Basi wetu wasikuwa beko naenda kumagoshi ya duati hapana. Tuko na besoin tupigane na Rwanda. Tuone kama ni kushindia nguvu. Ndio mwisho hii. Sheko hapa matata saa hii ya kufukuza benye Rwanda bote bende kwabo province ya Manyema, territoire ya Kabambare, sektere ya Saramabila. Saa hii matata sana, marshe iko FARDC batu kila kushe yote iko hapa, danger danger danger. Wanasema ule Pascal iko hapa mtusi kolonele atoke ende, wanampatia saa 24 atoke, wanampatia 24 atoke mutere. Hapa kabisa mambo ni matata. Hapa tuko kubeto hapa kwenye yeye iko anatumika pamoja na kule kube bandro kule. Population hapa na jimarche contre tous. Hapa kabisa ni matata matata. Marche maki sikilia tu kabisa. Kushe yote societe civile iko hapa, komisere iko hapa, polisi yote inajaa hapa njia. Watu wanajaa kila kushe yote iko hapa kabisa. Marche. Manduka. Batawanyike bende kwabo banyangalakata hapa. Kufukuzwa. Mwenye atabakia damu yake juu yake yeye mwenyewe. Sisi hatuzo mauaji kama tunatia hivi tunasema amani, mtoke mwende tubaki na amani. Mwenye atakangala basi inamuona yeye peke, maisha yake yeye peke. Ndio hiyo ndugu. Hapa Saramabila ndio marche itendeka hapa Saramabila hapa. Ni territoire ya Kabambare, province ya Manyema, na tunapenda amani. Wote batusi bende kwabo kabisa kwabo. Kagame bebe batu baki ahamishe kule kwabo. Security iko hapa, kila kitu hapa kabisa. Marche iko bwima hapa, basoda hapa biko hapa marche. Hapa kabisa force yetu ya Kongo, force ya Kongo. Okay. Hapa kabisa benye Rwanda mungana subiri nini, mutawanyike, mwana kamatiwa hapa, damu yake juu ya kichwa chake yeye mwenyewe. Marche. Tozana problème ya tozana boulevard TP na immeuble ya professeur Maindo Barwande bazana kati ya immeuble oyo bebo moni population ya Kisangani bayepo te babimisa banyarwanda oyo bazana kati ya immeuble oyo. Voici les informations qui se passent ici dans la ville de Kisangani, précisément à la commune de Kabondo, à la route TP. Il y a des Rwandais dans un immeuble de professeur Maindo ici. C'est pour cela que vous voyez la population sont venus nombreux pour que la sécurité puisse se faire sortir ces gens-là dans cet immeuble. Voici les informations qui se passent maintenant à la ville de Kisangani. Quelle date aujourd'hui? Le 17. Le 17 juin 2022. Je suis à Paris. Oui. Grand patriarche Nabino de Gaulle congolais de Londres. Parce que demain c'est le 18. Hein. Charismatique de la résistance patriotique congolaise mondiale, mais qui opère à Londres comme de Gaulle congolais. Vous aurez un message. Chez lui à Paris. Vous aurez un message demain, puisque demain c'est le 18. C'est le jour où le général de Gaulle a lancé
un message d'appel à la résistance à partir de Londres. De Londres. Donc demain, c'est votre jour. C'est demain que je devrais vous parler. Ah oui. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus le message de Londres, mais de Paris. Ah oui. De Gaulle, maintenant ça change. Hein. Le de Gaulle ancien, Oui. le de Gaulle français, Oui. le général de Gaulle, Oui. c'est de Londres qu'il adressait le message aux résistants Oui. patriotes français. Oui. Dans un contexte où la France était occupée par les nazis, Vraiment. par Hitler. Oui. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que ça va faire bientôt 4 ans que le traître Cupid de Tshilombo est président du Congo. Et avant qu'il devienne président, et tout le long de sa marche présidentielle, je vous avais prévenu que ça va terminer par la guerre. Pendant qu'il était main dans la main avec les ennemis du Congo. Pendant qu'il signait des pactes, moi j'appelais ça les accords, mais je suis content que ce soit le président du Parlement du Congo, Mbosso Kodia, qui vient maintenant emboîter mes pas, près de 4 ans après avoir bouffé de l'argent, après avoir créé ce que vous appelez l'union sacrée, hein, créé sous le coup de billets de dollars. Maintenant, Mbosso se révolte. Le patriotisme crie en lui aujourd'hui pour dire que le Fils nous a trahis. Le Fils a signé des pactes avec un pacte avec le Kagame, Hitler noir, et aujourd'hui ce pacte nous amène à la guerre. Nous sommes dans la guerre maintenant. Le Congo est dans la guerre avec le Rwanda. Et Mbosso dit que maintenant, avec le pacte qu'il vient de signer avec Museveni, ça ne passe plus. Et il va recevoir le message d'où? Du ministre des Affaires étrangères. Tshilombo a déjà signé. Et le ministre des Affaires étrangères téléphone le président du Parlement pour que le Parlement puisse endosser avec les billets de dollars. Mais comme maintenant, nous avons réveillé le peuple, nous avons réveillé l'armée de patriotes du Congo, le FARDC, pour leur dire, il faut jumeler tous ces infiltrés dans notre armée, dans notre police, dans notre sécurité. Soit ils sont morts sur notre territoire, soit ils sont au Rwanda, en courant. Comme ils avaient fait en 98 avec Laurent Désiré Kabila. Et Mbosso voit maintenant des dangers, alors il crie maintenant, il sacrifie son président de la République. Mbosso dit, le Fils a signé des pactes, pas des accords, des pactes avec des pays agresseurs, des envahisseurs, des violeurs, des manipulateurs, des menteurs, des occupants, hein, des pilleurs du pays. Et Mbosso sacrifie son président de la République. Le Parlement sacrifie le président de la République. Et voilà le seul message que je lance au départ de Paris aujourd'hui. Disons que nous sommes le 18 demain. C'est que De Gaulle avait déclaré au départ de Londres, je le fais au départ de Paris. Le Parlement ayant reconnu Tshilombo le traître, président de la République nommé par les Tutsis, pour servir leur cause. Le Parlement aujourd'hui nous dit, Tshilombo, le fils, comme Mbosso l'a dit, le fils a trahi le pays. Et moi je dis à la cour martiale, parce que nous sommes en temps de guerre, le Congo est agressé, le Congo est en guerre. Et vous avez vu que Tshilombo, il est à fond, il ne dit rien. Depuis le déclenchement de la guerre, c'est un jeune homme là, de Mouyaya, qui se présente comme porte-parole de Tshilombo, de son gouvernement. Mais nous avons connu quand même 32 ans avec Mobutu. Il y a eu des guerres, et nous avons vu l'attitude de Mobutu, comme président de la République. Il était partout, il était au front, il faisait des déclarations, il disait même 1 centimètre carré de notre territoire ne peut pas partir. Il faisait des déclarations, il n'amenait pas, il n'envoyait pas son porte-parole. Vous avez tout compris. Si le Parlement déclare son président traître, c'est la haute trahison. Alors, moi je dis ceci. La cour martiale doit se saisir du dossier du traître Tshilombo. Ok? Vous savez, ici en France, il y a eu un roi et sa femme qui étaient passés sous la guillotine.
Vous connaissez le cas de Ceausescu. Louis XVI. Le cas récent de Ceausescu. Ouais. Lui et sa femme. Tshilombo et sa femme. Et ses amis séculaires. Ses amis Fakwa qui croyaient qu'on s'amuse avec toute une nation, tout un État, tous les destins d'un peuple. Maintenant, comme le pays est en guerre, je vous avais prévenu que ça va terminer par la guerre. Et comme le pays est tombé dans la guerre de Tutsis, des agresseurs, je demande maintenant à la cour martiale de se saisir du Tshilombo, de sa femme, la complice, et de ses amis, les jouisseurs, les Fakwa, les séculaires, de les arrêter tous, les juger en flagrance, et les fusiller, les condamner et les fusiller. C'est comme ça, parce qu'ils croyaient qu'ils s'amusaient. On ne s'amuse pas avec la vie de la nation. De Paris, aujourd'hui, le 17 juin, à l'instar de De Gaulle français, moi, De Gaulle congolais, je demande à ce que la cour martiale puisse se saisir de tous ces intrus. Tshilombo, sa femme tous rwandaise infiltrée dans son lit, ses amis qui sont venus de l'Europe, des États de Belgique, de France, et qui s'amusaient avec notre pays, qui se sont amusés avec l'argent du trésor public, et qui ont livré le Congo aux agresseurs, c'est la cour martiale qui doit se saisir de leur dossier. Et rapidement, nous devons voir tous ces gens-là fusillés. Je dis bien fusillés. Arrêtés, jugés publiquement, condamnés et fusillés. Comme ça, ça va donner la leçon à chaque traître congolais, à chaque infiltré, et tous les infiltrés, tous aussi rwandais et ougandais qui sont au Congo, à tous les niveaux que ce soit, ils doivent être traqués par notre peuple. Je demande à la jeunesse congolaise, vous êtes plus de 80% de la population congolaise qui se chiffre à plus de 100 millions, de commencer à former les états-majors de la résistance populaire. Nous devons traquer tous ces gens-là. Vous devez identifier leur maison. Nous sommes en guerre. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? Nous devons faire de la même manière. Nous devons faire de la même manière. Traquer les infiltrés. Traquer tous ces bandits de Tutsis qui sont infiltrés dans nos armées, infiltrés dans notre police, dans nos services de sécurité. Vous devez en finir avec eux. Karega, qui est là en train de jouer au con, après avoir joué en Afrique du Sud, je veux voir la tête de Karega maintenant. Et comme le président ukrainien, je vous dis que le Congo n'est plus géré. Le Congo n'a pas un chef d'État. Voilà maintenant, le temps est venu. Tossi la Nabato. Ingeta. Merci. Liboso ezaki ba université ba omona ke genganze bemba zotinda genganze mbongo genganze basombi atindi mbongo basomba bis ko esalaka ko epesa ba soda genganze tout ça mais lelo vous avez compris que ngana bino to zandenge moko ngana yeba nakanaka un jour na kokoma peintre na mboka ngai genganze eba ke un jour na kokoma peintre na mboka ba batalaka tozaka bango na mi na Facebook amonaka ba publication na sala bemba sa tindela nani mbongo wao ngai moko mokonzi na bino ngai oyo soka azana geste ya générosité akosala akobanda na ngai ti mais asala yango ye azana azali na la ye na boloko ngai na ye tozosolola yebisa bana mpo yinda bota biso bazala na kimia so na bimi na kosala nini na kosala de façon que bazonga officiellement abimi na boloko ça fait déjà combien 4 ans ngoti ba futi pe biloko na yebi so là laisse-moi parler na pesi o parole abimi na boloko asi alobi ata maloba moko José Makila asali tout to obtenir amnistie oyo ezalaki mpona bato nyonso y compris na biso naza na papier yango na ndako nanga nabengi ye natuni ye conduite ya teni eza nini
ebisa bana po imota bota biso baza kimia lokola nazobima na kobongisa makambo soto mais abimi lelo oyo Kabila za suna pouvoir makamba politique na bango etali biso te mais lelo oyo ya za na Tshisekedi a conseiller Tshisekedi basolaka na Tshisekedi midi tongo pokati baliaka ti bazalaka esika moko eloko nini ezokanga mbanga na ye po aloba ke mokonzi basoda na nga bakasa bakende na ngambo kuna mwa mokanini sala ni décret moko botusa po ki bazonga tokozonga te po to ya kosalela ete tokosalela nde ekolo ba reconstituer carrière na biso mais aza incapable ya kosala yango est-ce que aza moto andenge wana tokocontinue kosoutenir ye po bino ntango ngai natombokaki awa nabanda kokoma nabanda koloba naye kolobela peuple congolais pendant le 30 juin. Le 30 juin, il faut tolakisa communauté nationaux et internationaux. Biso nyonso ba bougie likolo. Congolais nyonso simba bougie. Rwanda nde aza ennemi na biso. Uganda nde aza ennemi na biso. Wera soni jibe. Wenge 4x4 baza binemi na biso te. Baza ba Congolais lokola ngana yo. Ba pasteur tozo teya tozo zwa mabonza. Ba politicien lokuta. Ba parti politique ezo bota malokwa mayebola mboko yo. Tolo belango te. Mais pour la concert, il y a le 30 juin. Ton téléphone pour toi, est-ce que ceux qui concert le 30 juin, Betty Tende, Bitou Messini na Est, hein? Est-ce que ce concert le 30 juin, Betty Tende, Bitou Messini na Est, Bissonio sur le 30 juin, tous à la analyse, ba Congolais totika mitema mabe, ba Congolais totika jalousie, totika haine, ba Congolais to changer comportement. Ojibe wera 4x4 wenge ebetate ba église tote tozo mabonza ba magistrat ba okata ba makambujiste na injustice ba ozambongo jibe na wera na ba Adolphe na ba Ale Makaba c'est leur travail ba lempela c'est leur travail mais botika ba beta tokotondi sa stade wana biso nyonso avant ba banda miziki toko prier pour la FARDC toko yemba lina nationale ya mboka na biso toko tombola ba bougie Gikolo, pour la sa communauté nationale et internationale, Congolais Zabo Moko, Congolais Zan Lumière, Balongo la biso embargo, Balongo l'embargo to peta Rwanda, Balongo la biso embargo to Soma Minduki, to peta ba Ugandais, ma boma ba Rwandais. Botele me la concert à Banamboka, Tezam Pona Biso, Mbongo Balobi que 40% qui est la FARDC, tous à analyse, tous à mité Mamalamu. Ce qui bolingi jibena wera ba betate. Pourquoi bino chaque jour bo fêter ba anniversaire? Bo sepela, bo kanga baba, bo kanga ba église, bo kanga ba boîte de nuit. Pourquoi bo pekisa misala baninga le 30 juin? Ngama, papa chéri, biso tuna ba bougie. Toko yemba hymne national. Toko loba. Bo beta concert wana to la ki sa foule ana to la sa communauté internationale et nationale ke balongo la biso embargo to beta Rwanda to beta ba Uganda to sangana wana biso nyonso to tika mitema mabe to tika mitema mabe jibe wera bana par rapport te na bitumba ya est to tika mitema mabe 081 375 27 dans la 30 jours concert et ça que Dieu vous bénisse. Thank you.